MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Boto bande oba bolingo, ezalinga bino gardien du temple. Les amis fait chaud, hein? Pour comprendre. Na olega mon pépé. En même temps, nous avons besoin de répondre à nos motions. Par rapport à des commentaires, il y a des tout oyo ba ko finga ngai pour na dossier ma ambassadeur Nice balobi aibi mzembo ya batu. Et loro nini ya mabe onga na lobi to pe na sali. Passer en attendant la contacter ngai grande dame et denga nazana pour sa message comme la sœur Nice. Na leki na etando na pesi message sœur Nice passer en attendant la lobby nzembo oyo eza yebo subo solo la maambo ngo mais dommage que yo ozo tenir kako bimisa yango et pourtant ye azana studio ayebisa ki ko bimisa ngo te et sali ye pasi bo bongisa bo solo la azo benga sœur Nice azo yamba te abengi ba proche ya Nice sans succès yango amonya leka na nzela ya balobeli ya réseaux sociaux message comme la sœur Nice pour solution zuama parce que azana pasi na motema eza nzembo na ye azu yango na ba difficulté na ba sacrifice voilà ya ba prière ya ba jeûne à côté yango studio abana ko mo ko leka ko gratter yango na ba émission sœur Nice ayoka asepela nango azu yango yepe akino ko yembe pourtant basi ba solo la na ekana passer message ce qui sœur Nice amoni que ma passer en attendant la lobeza ya lokuta mais elle n'a qu'à passer à démentir so avant de nya zolo bate to considérant que ça m'a solo et il faut ko téléma blog na communauté parce que ça m'a la monter ce que tant mino besoin au finganga pour la salle netine de au moins ça lobi yo penza ko kufa mno polele na ombo ya Nice afinginga moi ebele na ba commentaire ebele moi na chanyon so ezaki te na commentaire moi benga malheureuse ya moi si modèle benzo monela modèle o monela na ko taka boye ngala oza malheureuse elle a efunda peine elongide modèle na ko taka boye sourire ka pamba ezolo banyonzo na oza malheureuse tala tinda na photo na yo ya yo ocho photo ya Nice na profil tinda na o ya yo to chana na nga to tala na nga nona penda oza la malheureuse na mona commentaire mususu alobi okomi ke soki na lukara nini na vie Nice bon na lobi etant na ya rolobela na ya rolobela Nice en bien na lukara nini donc soki mabeza na ngambo ya sœur Nice bat ba roloba te ndeko akomi alobi yango yo ne Nice wela ka mobali nga na Nice to wela Nice abala te mutu nyonso yebi mobali na olinga Nice te parce que alinga basa minene te muna baguna ye aza mosikito oza pe na bato balinga basa bataille neti ye mais mobali na linga basa bataille le rôle Nice te mobali na oto ino wela nga na Nice ndeko mwasi en fait sero afinginga na ba commentaire afingi na zo bate elo ni nyama benga na sali ye karate batu ya Nice ba finginga ba mso afingi inbox na zo bate elo ni nyama be onga na lobby to onga na sali na eka ko passer message et puis na pesi conseil comment na ndeko za ko lela par rapport ya nzembo na ye bible lobi to lela na be bazo lela to compatir de yango to passer message na fingi Nice te na lobi mabe mo côté na passer ka message que sœur Nice tala ma passer en attendant la lobi o lobi bonio topé luka ye po bongisa parce que azo benga sœur Nice azo royete skopino boya ko finga po na salle letinene ndeko mwasi malheureuse aroza la boy yo tina na photo na yo bacha photo na yo ya bio na ngai batala pena ilongi na mbunju no na ngana na roza sorcière parce que muto roza courage ko finga mutu yende ka muto roza la ndoki ngana finga rate na fingi te na finga te na fingi Nice te nzama limso na ngabe na loba
na expliqué on bato mangala balobaka mais bon ya na importance te na rappelé au kaka ke na fingi nisi te na lobi eloko mabe te ntango ozoloba ke soki tata na yo koloba nde eloko olingi eloba ke eza ya solo mais soki eza ya solo te mpo na yo so tata na kosi enisi makambo mais il faut enisi aleka aloba eza réputation te parce que na minute oyo papa nasali baémission ngai epa na nguta asali émission te ngai na passe juste message asali baémission mokili mwembe elandi do bayebi ke no sere nisi moyibi ya nzembo to mpe ayibaka banzembo do diku bato ebele bakoloba seke banzembo nyonso ayembaka mpe ezaka nango ya ye te do eza important sere nisi aya s'expliquer ou carrément so amoni ka koleka en public te abenga ye en coulisse parce que bayebani. J'ai une vidéo batindelinga a sere nisi abane ko présenter aish dommage téléphone na tiki ya musika na bosana ki fait na zanango pembeni na lakisa bino na concert moko sere nisi abetaki je crois ezali en Afrique du Sud azo présenter pasteur Nathanaël comme grand frère bayayo banda koyemba avant biso o balakisa biso koyemba eza na TikTok awa abatindelinga ngo sauf que eza na téléphone mususu na bosana iko ko tiango pembeni na ngana lakisa yo donc bayebani na sere nisi na concert moko enisi azo présenter sikoyo nga mabe na nge ezala mpe ndeko mona éducation nasuki ka wana ya mwasi modèle na otakataka boye tala mufude onde mbanga kofiba yo benga ngai obenga nga malheureuse na bakombo bengi wana na batelika mbanga batela mbanga ya masumu masumu et la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché dit la Bible nzama limbisa na eka passer message na fingi unicité na lobi mabete au contraire na pesi toli pesi conseil babika na batu ndenge nene pourquoi vous lui beta batu mabaku na masumu nasuki kawana nasuki kawana boto bandeko ba bolingo les amis mikolo na sai publicité te na lobaka na batata bapapa bobongisa nzoto na bapoto a batata ebele bakoti garage avant 50 ans normalement logique aux anans 60 ans aux anans oui mais na poto déjà ba 40 ans banoko ebele bazokota garage na 40 ans akominga muto ba ronde moko batela nzoto et pourtant aux anans nous gêne papa na biso aza retraité a contactaki ngai par rapport à ba produit to pe ba kisi nazoteka déjà moko a mentionné lobi maman j'ai plus de 60 ans retraité en France aux anans j'ai plus de 60 ans naza mokolo est-ce que ba produit no ko sunga ngai ngai c'est papa ba produit na ezo kipe mbula te de 0 à tiata 100 et 1000 so za na 200 nyonso au 120 à 150 ans ezo kipe te alors bon c'est une importance c'est na chez la bino ba voice na ya kala tant on se présenter qui mais au moins na chez la bino voice après avoir rejoint bakisi na ye bandeko papa sele on kaka soki 2 jours soki 3 jours nano sili kutu te boka feedback à père et vraiment pour la solo merci félicitations merci beaucoup parce que on va dire namu yango pas la publicité en tout cas namu ngela ndinyango ngazaki retraité akala na pension on est nazongi musala en tout cas merci nazalaki retraité nazongi pension mais nazongi musala nzoto ezongi makasi osala ezalaki susu te papa ameli café wana rajeunier ngondo se ekotaki garage asaleli benda ngondo bandeko papa azongi mutu donc azoseka koseka na koseka na tie vitesse makasi po bato bareconnaître voix na ye te mona tia voice nyonso eza te parce que bato balingaka te batia banini papa so miyoki moto akoyeba yo te en tout cas bolimbisi comprendre tozosala kaka tolakisa bato ke mosala tozosala ezali ya blague te papa bongisa nzoto hémorroïde ebomi mabala ebele
je crois 2 semaines passées na tiela ibino voice ya papa moko awa beti 1 an makolo ebeta maso malonga te na ndako abina nga mama naokela mwasi na nga mawa basi basufrake bapesanga soki baviro soki baviro bakisi moko ya ble mpona hémorroïde mesala eloko te abina ntango kana meli kafe mama merci infiniment fete ezongi na ndako fete ya kanana vino esilaki yesu aye kosala vino ya sika kopesa vino ya sika botala nde mare basolution azopesa solution na mabala na kozongisa fete ya kanana na elengi ngai bozela bolukanga lokola mino bokipe nga te bozela. Au fait c'est ça, papa bongisa nzoto mama bongisa nzoto hémorroïde ebebisaka nzoto mibali hémorroïde ebebisaka nzoto ya basi hémorroïde ekomisaka mobali faible hémorroïde ekondisaka ngondo somba kisi hémorroïde toza nango awa somba café toza nango awa ezosunga traité hémorroïde sino te mabe ata omeli basuki ya frosidiaki soki nini ebebisa yo kutu mama hémorroïde efungolaka nzoto ya mwasi liboso okoma po traité hémorroïde mama café na biso ezaka mpona basi mibali te eza mpe mpona basi eza kozongisa libido bamama ebele baperde appétit bibaka bakana babimelamela bizwazwa batonga bapoto machin e somba café eosala yo bien donc nayaki awa mpona meka korappele bino tozoteka bakisi ya mibali surtout ya basi mpe ezali naza na bacreme na bahuile ya kovimbisa mfwenge naturel sans bbl ozosalaka massage papa azwi pomade osali yo massage na nsima ozosala mwa babengi yango nini basquat en tout cas en espace ya bajour ya basemaine okomona mpenza ke ozwi mwa baforme mabele omelisi bana mingi feeling esili toza na huile naturelle mwa massage ezozongisa bilengisation prix évangélique papa somba benda ngondo mpona korestaure ngondo mpe kobakisa basantimetre somba café mpona bopikiliki bwa bukundu bwa nzoto yo marathon okokaka te marathon kutunake mosika bafemme congolaise balingaka mwa 45 minutes ya mbangu non stop esalaka bien yo kaka mwa bajogling ya ebandeli wana kaka pema chaleur nzunga mwa famille soka ebeti yo osubi na yo oyo petite ya mwa sexinga bimere nazwi mobali moko ame aza fontaine tala mobali me baopesi yoko mo fontaine homme fontaine solution ezali mpona ba homme fontaine osubaka pambapamba ya kosomba café ezongiso mutu oyo ya biso eza neti bakisi ya kongo wana te ezanga badose non oyo ya biso ezali na badose bacafé eza na badose toza na poudre ya satan de babenga nini puissant guerrier tononela komba satan de bato balobi te komba satan wana ezobangisa bango puissant guerrier motu moko apesi ngai témoignage wana nde eza matata mponyo wana ezali matata mponyo bamela yango kaka lutu ya moke moko tie na mai ya moto wana eza matata mponyo ndeko moko apesi ngai no mare nameli eloko wana mais comme nazala déjà sportif naboma mwana bato boboma te malembi bomela avec modération ok voilà boboma te so bobomi mabe donc on est là contactez moi bosala bacommande na bino tozali bakisi ezali contactez moi sinon partagez la vidéo merci nabosani oza na publicité oza na besoin ya promotion contactez biso tokolekisa ndenge tozolekisa baaffiche na banzembo ya frère Christian Olongo tozobina nzembo ya mwinda nazongenga naza mwinda Christian Olongo na top mikolo oyo banzembo kitoko bokota na YouTube Christian Olongo bomona banzembo ya frère Christian
azo bimisa album esili nanu te to soutenir frère na biso papa na biso awa Nenzele azo bimisa album na ye ya Ngonga Tala Ngonga le 30 août 2026 au tozali so bokoti na YouTube affiche yango wana bomona papa na biso Herman Nenzele azo bimisa nzembo album pardon ya Tala Ngonga. Oui, rachetez le temps de la Bible car les jours sont mauvais. Message kitoko banzembo édifiant. Donc beaucoup dans YouTube boluka bolanda yango bo soutenir ba bien-aimé. Voilà les amis, tous en vente. Il y a ba parcelle, il y a ba ring. Moi la poto yebela e kalate tozonga zonga Congo hein. Kalate tozonga Afrique. Donc R yango yo musique ezala raté o somba ring na yo téléphone en haut bien on s'en. Qu'est-ce que j'ai fait? Somba ring na yo ya bato boza intéressé toza na 20/20 mo na badarade hein. Voilà, avenue Munzele numéro 65 na badarade ba image ezali soza intéressé contacter nga prix évangélique. Ouais, somba ring toza na ba terrain bato bozo luka bo investir bo somba ba ring bo contacter ngai toza na pas mal ya ba espace ya ba ndeko bazoteka. Donc voilà, écrivez-moi, on a besoin de promotion, publicité, comme un gars. Sinon c'était ça. L'autre fois, on a eu un iPhone 17. iPhone 17, il y a 6 carton scellé. Na Kinshasa, si vous êtes intéressé, contactez Ngai, prix évangélique. Merci beaucoup, partagez. Bye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire.
Seigneur, gloire. Plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.